veux la paix, je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1, on veut la paix, on veut la paix. Sala Babylone, Babylone, so détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon, cause de Babylone. alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit, Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit, Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix. On t'écrit, on t'écrit, on t'écrit. On fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix. On t'écrit, on t'écrit, on t'écrit. Es ist da draußen noch zu viel Verkehr. Les Africains, il faut réveiller. Il faut réveiller en Afrique. C'est Mokimba. Mbote bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso oyo epesami na ndeko na bino Shora de Soulanga Kongo Alenga Nzambe apambola bino bandeko oyo ezali nouveau masolo toyeli bino mokolo ya lelo boyebi ke bandeko masolo tozali nango na actualité ezali toujours kodomine na Fally Ipupa oyo azali bongo artiste congolais oyo abetaki bongo samedi na kati ya Stade de Martyr. Yango bandeko, lelo toyeli bino troisième épisode. Troisième épisode à lelo, ngai ndeko na bino Kongo Alenga na memeli bino yango ezali likambo ya critique. Ya solo bandeko, boyebi ke ya solo bandeko bakotaki Stade de Martyr o bayaki po basepela kasi bandeko mingi babeti mabaku te kasi ya solo ndenge mboka na biso ekendaka mukolo Fally Ipupa abetaki na Stade de Martyr boyebi ke mboka na biso bandeko tozali toujours agressé na République démocratique du Congo kuna kote ya est ya Kivu village na biso tobengi ville ya munene tobengi ya Bunagana ezali na maboko ya ba Rwandais. Donc, ba M23 oyo ba Rwandais bango babotola biso mboka ya munene oyo ekosala pe un pays Bunagana ekenda. Le même samedi bato bakufaki basoda oyo bazali kobunda bitumba bango bazali koreklame toujours mandoki. Mandoki il faut yana Congo yana esika bango bazali kobunda kasi mandoki ezali komonana te. Yango bandeko na ngai biso na mosala oyo tosalaka ya kopanza sango bandeko boyebi ke toyaka kaka po tomonisa bino ndenge nini tokoki kosolola mpona makambo etali mboka na biso. Bandeko ezali mpasi mpe mawa mingi na mboka soki bozali agressé epai mosusu bazali kolela epai mosusu bazali kosepela bandeko esalaka kaka pasi. Yango atanke mopanzi sango tosololaki makambo ya joie oyo ezalaki na Kinshasa kasi lelo toye mpe kosolola makambo ya mawa. Kuna na Bunagana bato bakufaki samedi. Na Kinshasa na concert ya Fally Ipupa balobi plus de 10 morts. Kasi ya solo pour le moment reste à vérifier. Kasi ya solo bandeko na ngai bokolanda video ya audio oyo boyoka bino moko ndenge bakize Fally Ipupa parce que bandeko boyebaka yango soki pays ezali kotambola malamu te bandeko bakizaka toujours numéro 1 ya pays wana ezali président de la République. Donc soki lelo mboka na biso Congo ezali kokende mabe bazali koboma biso donc président na biso Félix Tshisekedi Tshilombo
ye mutu azali responsable. Soki mboka ezali kobonga, bazali kotonga, nde tozali komona Kinshasa misala eza kosalama. Soko mutali ba micro baladere ne surtout, bazali kokumisa que merci président Félix na ndengo tongili biso banzela, ba direction ya elengesa, banzela tozali komona biso mo tozali komona, bazali kosala misala, ba kokumisa président. Soki lelo concert eza kobetama, batu bakufi na kati ya concert, to mata to kita, responsable ezali, leader ya orchestre wana. Bakoloba ye mutu abomi batu. Papa Wemba betaka na stade de 24 novembre, je pense que na Lingwala, batu bakufaka na époque wana tanga utaka poto tanga yaka avec vive la musique na ba redi. Balobaki ki ya solo Papa Wemba abomi batu. Wera sona beta na stade wana. King Kesser a beta wana. Bébé Chanda pe a beta wana na stade Kamanyola où bengi martyr. Zakari Bababa Souepé a beta na stade de martyr. Donc bande kolanga Kofi Olomide na bosante Kofi pe a beta wana. Donc lelo bande kolanga i balobi ke elenge moko na kombo ya Enoch na elenge moko ya mwasi kombo na ye Ketcha. Bango de batu bazongisi milimu epai ya tata Nzambe bakufi na concert ya Fally Ipupa. Accusation surtout eye na mutu ya Fally Ipupa abomi batu. Oui, mais comme Congolais, ceux qui vraiment en tout cas batu bakufi na concert na yo eloko monsieur zalakate Fally Ipupa lekisi batu. Fally Ipupa za muta ba franc-maçonnerie, Fally Ipupa PD, Fally Ipupa ba pese ba kombo ebele. Dans le but de déposer une plainte à charge des organisateurs du concert qui a eu lieu le 29 octobre dernier, lequel concert... Nous ne sommes pas devant les parquets des grandes instances. Bien entendu, nous sommes devant le parquet général de la Gombe. Donc le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Et nous sommes là justement pour déposer une plainte contre les organisateurs du concert du musicien, de l'artiste musicien Fally Ipupa, lequel concert avait eu lieu ce 29 octobre 2022 ici à Kinshasa. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas remarqué, qu'est-ce que nous n'avons pas compté en termes de pertes en vie humaine, alors que la vie humaine est sacrée. Lorsque l'on veut organiser une manifestation de ce genre, on doit toujours s'entourer de toutes les précautions et mesures de prévoyance pour éviter des dégâts et surtout ce qui occasionne plusieurs pertes en vie humaine. Donc nous sommes venus saisir la justice contre ces organisateurs qui seront bien évidemment identifiés par la justice. Bimba Bayebi était lobbyiste concert ezalaki organisé na stade de Martyr kasi na concert ango batu bakufi zomi na moko et bakufi na étouffement bakufi na étouffement ezaka kaliwa to déplorer yango to adresser ba condoléances na biso na kombo ya gouvernement na ba famille nyonso oyo ba enregistrer ba liwa wana kasi to lobby ezala pe ya suka parce que oyo esalami lobby information toza nango ezali dû na comportement ya organisateur ya activité parce que ayokanaki na stade pe na la police que akosalela pourcentage songolo pona ke batu bakota na stade. Malheureusement, il est allé même au-delà de 100%.
Ce qui fait que Batou, Bakoma qui étouffé. Moutoumon côté d'après nos informations, oh Bazuim Bata, Babetiye, Akweyi, Akoufi. Ezalaka Moutou, Yemoko, Kaka Ndenge, Nzoto Nabiso Ezalaka, étouffé, Abimi, Tobabimi Siye, Akweyi, Batu Bakoufi. Likambouana, il faut et que organisateur y a activité Oyo. Et Sengeli Azala puni. Soka kokima ayeba ke sika nyonso akokima na Congo Oyo. Police nationale congolaise. Toute la communauté de renseignement. Bako Lukaye, Tokozwaye, il faut Azala sanctionner. Et donc il a intérêt au lieu yakotika la cavale nege tolobaka à se présenter dans le service aya koyebisa mboka pona nini asali likambo boye ekoka komema bande kona biso na liwa. Voilà pourquoi na ye na stade pona kusala constat et kopesa information na hiérarchie na biso, notamment na président de la République na premier ministre pour biso nyonso na yebi nini toyoko bima na réunion tokokaki kozwa kozala mis au courant à la minute T. Bato bakufi ba na charge du gouvernement topé organisateur. Mais c'est un principe de droit. Et le cola semble-t-il bakangi moko parquet na ba tribunaux pour régler question à responsabilité civile. Ngai responsabilité civile et talakanga c'est solo bandeko na ngai et ça lui passe mes condoléances à liboso et pas il y a bateau bazongsi milimo et pas na bango. Alors, là, on dit to constater dans le concert, il a fallu pour pas bêter. Tant que concert, on est bandé na tongo, on a ngai na bandé kolanda yango. Na mona ki yango pa ya ser na biso na Canada, Marie-Laure Mwaka. Que na PCP mbote sika zali na Canada. Ye muto atela ki biso yango na YouTube na eto bandi kotala ndenge bato bazali kokota. Remaka liboso boyebi ke bandeko zali biso awa na poto ba stade nyonso ya minene biso tokota ba stade awa na poto kotala ba match mundele asala stade na ye asala ba pavillon na ba pavillon ya stade ndenge bato bakoki kokota soko sombi ticket na yo ticket wana ekozala marqué na numéro oyo yo kokotela. D'autant que vous avez un numéro 1, pavillon oyo za kokotela mbala moko tango za kokota yango komema yo ti na esika oyo bakokoma numéro ya place oyo kovanda bandeko bandeko baza na Kinshasa kuna so totali bien bato baza na gouvernement na biso ya lelo ya fachi baza bana poto quand même ya solo bandeko nanga soko tali même na Afrique ya lelo tout bazo gouverner Afrique batangi ana poto. Mais comment bazo sala bato ba stade oyo ba norme nango eza ko simbate na population o bazali na mboka na biso en Afrique surtout na Congo plus de 20 millions de personnes stade wana eza na capacité ya 90 000 places alors bato ba ko kota na stade baza plus de 120 000 personnes bakoya na kata stade wana bandeko encadrement nini bokoye bandenga kokotela bango système ba numéro ya ba pavillon est-ce que ba place ya ba ticket bato bateli ba place ya ba ticket ezalaki te donc bato bande kokota ba côté ya sima ya ponga bikuna nde tomonaki ndenge Marie-Laure atiaki yango na ndenge bato bazali kokota eyaki kodéborde bato bakomi komata zomona tike na ngai yango oyo tozomona nde bakongole bagangaka na bango kaka bongo
zéro ya biso kaka ekoma kotosuka yeba bato bakota bango yana les Warriors toujours babi les Warriors toujours vous êtes toujours à l'attaque les Warriors vous êtes là manifestez les Warriors les Warriors conquérir ces publics sur les 5 continents et grâce à vous l'aigle Fally Ipupa l'a fait, faites du bruit. eloko akokama lisusu bandeko tomoni bafille mosusu na bana ya mike ye moko Fally Ipupa yeyo ayaki na mwana na ye mais mwana Fally azalaki bien encadré namonaki ndeko moko ya mwasi na bebe na ye na fulu wana ndeko na nga mpenza bakongole toyebi te soki kibolole yango toza mpenza ndenge nini ozwa koya kosakrifie mwana na yo mpenza bongo soka pe mesali ya kokufa ndeko ya mwasi wana ta tozomona ye na bebe mwana moke mpenza azoya na ye concert ya Fally oyo bato bakokota 120 000 personnes bokozala na étouffement na kati ya concert yo na mwana wana bandeko na ngai bana Congo donc bato bakoti concert wana concert tomoni ndenge elekaki na foule ya bato bandi boza komona bilili ndenge concert wana eleki ndenge elekaki donc bandeko na ngai nakobima sikoyo ya concert mpo bato babima nde ekomiaki eyoma nde place ekomaki eyoma police aza lisusu na contrôle te parce que bato baleki ebele police azoyeba lisusu te akokontrole bato ndenge nini parce que bato babimaka nde tomonaka na poto ndenge bokotelaki match soki esili bokobima mpe na bapavio na bino ndenge kaka bokotelaki wana ozokita ozoya na porte wana oyo okotelaki bino tu bozobima na bino toujours na bato bapavio na bango. Donc, stade des martyrs, il faut passer là bas porte chaque pavillon. Chaque pavillon pour baser la chose un problème. Comme ça, mututo ko kota na pavillon na matili kola ka vandi tango match sili akitipe na pavillon na yeka ka kotela ki abimi akei. Donc, et loko eleki na kata stade wana yango wana. Biloko moso za nango ba sacrifice te. Tout longola ka ba idée wana ezali mal organisé, il y a l'État. Il faut qu'on le mette clair. L'État fasse un rappel critique. L'État n'a pas faut à ça la stade n'a pas norme moko ya kitoko. Parce que le Congo c'est un grand pays, Kinshasa est une grande capitale na kati Afrique mobimba. Toza na Congo na Kinshasa plus de 20 millions. Oh, nous sommes à 15 millions. Non. Tu dépasses déjà 20 millions dans la capitale. Et puis, il fallait que tu aies bango. Fallait que tu aies bambi bango, aki abomi bango, to akanaki ke bato famba kufa na concert na ye. Non. Fallait abomi bango te mais loko les ali concert na ye. Loko la yende président ya orchestre wana. Fallait aller responsable. Fallait aller responsable était à peu bande comme sous. Excuse, au bako beta ba concert na stade wana était à bango. Wata héritier Wata robeta wana sur le 25 décembre aïe bako zo ba précaution. Parce que sinon
bandeko ba musicien bokozala toujours na ba problème o baliwa ya bamilimo ya bato oyo bafamille na bango soki bakoti yango bandeko bafamille na bafamille baza na makambo na bango bafamille mosusu bakotika kaka makila na bango ekende bongo te donc ekomaka mpenza na kati ya bafamille problème makasi bachef oyo ya bafamille wana bakotelema na ndenge akosakana te soki yo oza beton me balifanto na yo yango bozomona ke bandeko na ngai donc ezali mawa mingi mpona biso bana ya Congo surtout na bandeko oyo bayaki concert wana bongo nsima bazongi susu te c'est regrettable mawa mingi mpona bango ke soname baame na bango e repose un peu mais kasi solo bato mosusu balobi baame na bango repose un peu te ezali buzoba na bango moko bakei kokufa pamba parce que bapekisaki bango bokende te parce que bato so baleki mingi liwa ekozala kaka biso atake bapanzisango ngai mwana bino mwana ya bakoko Chora de Soulanga Kongo Alenga bandeko na koloba vraiment mes condoléances et courage na fali pupa ayeba kolanda procès ya bandeko wana o bakufi ba concert ya boyi bandeko ba congolais eloko kanga na ko yebisa bino bandeko soki bomoni moyen te kokende te et surtout soki oza na bebe mwana ya moke ndenge tomonaki ndeko ya mwasi wana na kati ya concert aza koya amemi mwana ntango natali yango nazotala molongo nde bazokota nalobi me ya solo bandeko na ngai ndeko oyo mpena eske aza komitala aza na esika koki kotika mwana te to alingi mwana na ye mpe bamonake ye mpe aye na mwana na ye to ndenge nini bandeko ezali pasi mpe mawa mingi ya solo kasi ya solo la vie continue na bango batikali ete ya peuple congolais mpe ete ya baautorité na biso ezali kaka mbela critique toza koyebisa bino pamba te mboka na biso ezali agressé bamusicien na biso totali concert afali totikali komona ata message moko te fali alobi mpona makambo etali bunagana kuna basoda na biso bazali kokufa basoda bazali kokufa na front kuna na bunagana masasi ezali kobeta bango barokete minduki donc bandeko tokoki koloba teke bandeko bazali na Kivu kuna baza bandeko na biso te soki tomoni ke baya bandeko na biso te alors bakabola Congo bakongo bakoma na pays na bango baluba pays na bango alors po parce que bato ya Kivu baza mpe bandeko na biso il faut biso mpe tozalaka na susi na bango soki tozozala na susi na bango te donc ezokolakisa ke mondele aza na raison babalikanize na bango Congo po ntango nazomona basoda masasi bazali kozwa natali concert afali totali yango biso nyonso tu totiki komona te ke fali asalaki déclaration tokotala ata bavideo ekobima ke fali asalaki déclaration mpona bandeko ya este basoda na biso bazobunda na bunagana toyebi te soki asalaki yango baartiste na biso en tout cas bolakisa biso ke boza na bolingo ya mboka miziki toboyi yango te tobinaka yango toza mpe na posa ya miziki me mboka na biso na mabele na biso yango moto ezali nécessaire mpo na biso bana ya Congo mboka na biso tomipesa na mboka fali pupa ntango ozosalisa bato ozoede bato bakisenso tie bamai yebaka yango ke mapinga na biso
bolobelaka pe bango bayeba autorité na biso batala pe lisu moko na nsima Kivu po mbongo nyonso oyo eza kosala na kati ya Kinshasa oyo ezotonga mpe eza kolia ezosala misala ewutaka mpe kuna na Kivu. Kinshasa eza eloko te, il faut bolobelaka yango, eza nécessaire mpona kosukisa. Tolanda video bomona basoda ndenge baza kolela, baza koreklame, baza kosenga manduki président Faci Beton, bazali kosenga minduki pa ya basoda. Toza koyeba te bamosusu tozomona bilili oyo babotoli deja Bunagana, me bilili tokolakisa ezali ezo kolakisa ke basoda baza kolela. Enregistré normal. Awa toza na kati ya Congo, vraiment babeti biso epa rebele mabe. Gouvernement nini ezangaka ekipima ya kobeta munguna. Tshisekedi tala makambo bien, soko tali yango bien te c'était mabe. Tala Congo marque ezali. Ba mama, bana, bakoko, banani, c'était pasi na pasi, boy. Eza bien te. Gouvernement Tshisekedi. Faux gouvernement. Mbongo ezo matate, biso to tobokaka to kufwaka. Boy. Ba mama, bana mike, baseke pasi mingi sana. Pona Congo. Congo tokobundila ngo mais to boy politique. Je m'excuse complicité. Batindili biso atitaki ya mundu kyoyo. Bapesi biso yango to eke par rebelle. Tala tribalisme eza na kati ya Congo. Mundu kyoyo eza bien formé. Babeti biso lokola bambinzo. Vraiment botikela kasi bambango mabele ya Bunaganda na Rutshuru. Batikela bango bazwa. Tokufie bele na kati ya Congo. Toboy tribalisme eleke bele pa ba généraux Congo. Oza otindi mutu azana posali ya mbango. Eza bieta équipement Congo ezate, Mirage ezate, aviata de combat ezate. Eza bieta penza vraiment na Congo. Na Congo se toza boye, yebanga na kotika armée. Na epona ko bundela Congo. Mindelo mboka na ngai komia c'était politique. Eza bieta munoko na ngai kauki. Vi na ngai kauki. Awa tsona kufela wapi na ebite. Aussi ça te mutu musu azali champion. Vraiment na Congo. Tala marga na mela mai lokola mwa. Moi sina ngai na kati ya Kinshasa 3 bana basi. Na yako bundila Congo pona mindela Congo. Metala Congo marque zo sala makambo. Eza vi moko c'était pasi. Bakoko. C'est que bana ese mobimba bazoke mamakasi. C'était souffrance. Na ese nakobota te. Nakobota te pona souffrance eleki d'abord. Via boy. Botala. C'était commando belge. Ngana formé. Na promotion Kabila. Mais toujours ezalaki bote o toujours eleki. Mais ezalaki mais politique eleki siko tribalisme. Biso toko bundela pona Congo bino bo matapete po bo défendre Congo te. Bo salaka tribalisme. Toko beta bino na bato bazali kokufa. M23 ti lelo azaka na mboka na biso. Ba musicien na biso baza kolobela yango te. Ba pasteur baza kolobela yango te. Ba politicien likambo nini bozosala biso boye. Toza na posa mabele ya Congo, toza la divisé te. Ngai mwasi aza mutu abandundu, mwasi na ngai. Fali Ipupa ata mosusu mwasi aza moluba nayebi te so aza ekolo nini. Tobalana biso na biso. Toza na posa ya unité, union, o Mobutu atikelaka biso jalelo. Tata bo moko, mama moboko, ekolo bo moko. Fali Ipupa yembaka ngo. Merci mingi nzamba pambola bino na bandi tolandi vidéo to moni ba soda ne baza kolela vraiment en tout cas nzamba pambola armée na biso
tozonga la force ndenge Mobutu atikaki yango ekozala esengo mingi. En tout cas, biso pe peuple congolais à diaspora, tozala toujours soudé, tozala bolingo. To kima ba politicien na biso te o baza ko ya awa. To affronter bango. To affronter bango. Ata fayilo ye, to ya wana. To yamba ye, to tuna ye. To yebisa ye. To kima bango te o nani Fachi o ngobila ona batutu o bakoya awa na diaspora to kima bango te ba combattant résistant to affronter bango ba musicien o bakoya eza la Kofi Olomide bande ko bo vandisa ye bo loba na ye bo to tuna bango ba question pour la makambo tele mboka ekozala sengo mingi. Nzamba pambola bino bandeko tokumi na biso mbala nsima wana ezalaki kaka critique oyo nayaki nango na mokolo lelo mpona likambo tali 3e épisode ya Fally Ipupa. Donc Fally Ipupa azali akize bafundi ye mpona likambo etali bamort oyo balobi plus de 10 morts oyo bakufi mais oyo tozwi bakombo na bandi boyoki yango donc Enoch na Ketia oyo mpenza ezali bakombo eyebani ke bakufi. Même misusu ezali toujours koya ba kombo na bango pe tokoloba yango oyo komonana oyo pe komonana te mais ba blessé te bazali. Dommage na Fally Ipupa concert eleki ndenge wana ba concert ezali te mbala liboso ke Fally moto abomi bato na concert non, même na poto awa ba Mike Jackson bato abeta na miniki bato bakufa. Yo moka fozala mayele ta ozoke de concert zala mayele yango tobendaka bato epe na bana na biso oyo bazokola awa ta bazokende babiloko ba disco pe ba concert kozala liboso te zalaka na musika ozotala concert et puis so omoni bato baza kobima kowela kobima te zala mayele parce que okoki kokweya ndenge fille wana aza koloba akweyaki baza koniata ye nde esika pe makolo ya bato azoki misu evimbi nde balobi na hôpital. Sécurité nde ya solo police mwasa la sécurité eza te parce que porte ya kobimela lokola eza mpena mingi te bato baleki ebele. Donc c'est ça le problème. Stade mpe eza na baporte ebele banumero ezali ebele kokota mbala moko botongi na baplace ya bakiti likolo motu ntango azokota ndenge na poto ezala nga na kota bastade so bokoti kaka mbala moko boye ntina otali numero na yo okoti na poto mona omati baskalier ti nzambe apambola bino ezalaki ya bino ndeko Kongo alenga. Abonnez-vous na Kongo Alenga TV toyela bino toujours masolo oyo tokomemelaka bino toujours ezalaki ya bino shora de Sulanga Kongo Alenga tokutani bongo mbala nsima na masolo na biso oyo epesami na ngai ndeko na bino tokutana bongo mbala nsima bopartage video. Abonnez-vous nzambe apambola bino matondo mingi tokutani bongo mbala nsima ingeta. Oh, Jara, Congo veut la paix. Je m'appelle de Sulanga, Lenga, Sali, 1+1. On veut la paix, on veut la paix. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird zerstört. De Babylone, Alles wegen Babylon. de Babylone. Alles wegen Babylon. Le Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On veut la paix, on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. On t'inquiète, on t'inquiète, on t'inquiète. On veut la paix, on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. On t'inquiète, on t'inquiète, on t'inquiète. Es ist da draußen noch zu viel verkehrt. Les Africains, il faut réveiller en Afrique.